www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour mon date, bonjour Balandinho, c'est Poto na Poto. Babi merci de l'année où est la bino toujours ba surprise, où est bon bino événement, tous les événements c'est Poto na Poto, vous avez déjà branché parce que vous avez événement la bino où est ça la cabine plaisir, où il y a bien makasi, on a Laetitia Kouya, la métisse noire, le lot tombe les sous na sango ya mawa makasi, kakane ou te koleka, te ko perdre artiste et comédien mon quoi qui première dame, il y a ba maman ou te ko kufa, to umeli sous te le to pe matandambo, le lot perdre ba lobi mutu munene na kata mboko na biso o azaki bongo meilleur chanteur meilleur compositeur o azaki bongo apesa ki banzembo pa batu ebele asunga ki batebele peut-être banzembo papa na biso lutumba simaro o tukotika biso na journée lelo na tongo à partir ya ba 6h du matin na Paris kuna na c'est toujours les longona monde atie mobima papa lutumba simaro bongo to yoko visiter bongo famille biologique ya papa na biso to yoka ndenge nini et le lezali toujours les na artiste nyonso artiste comédien artiste musicien nyonso to le la bon papa parce que papa zaki papa social papa zaki papa moko malamba sola ki bien na mutu nyonso to papa moko ya matia alors to kota na kati ya lopango to mekempe ko solola na famille biologique o ya papa na biso papa lutumba simaro na biso tukotika biso. Voilà mon épée maman vandi to meka peko un peu de message ah ya boy na vraiment ba tout ça matanga balingaka kolobate mais tozaka toujours na mana bango famille vraiment mieux surtout baza accomplir toujours continuer toujours kaka kolela papa na biso azaki bon mutu munene na monde qui artiste. Bonjour ba mes condoléances maman kombo maman nani kombo la Gigi Mandiango. Maman Gigi, papa Lutumba Simaro pendant azaki nani vraiment. Aza noko na ngai ya mama na ngai. Noko na nganda kufi. Noko ne mutakufi. Message wana c'est pas ça qui normalement na erreur vraiment. Wazu message na tongo Wazu message na erreur. Na ba 6h de message komaki. Papa abela ki tamulai to ezaki ka juste participer mais papa kufi. Abela qui a kenai na poto so médico nenga kendaka kozwaka soin médico na poto ande azalaki na ye na hôpital de brusquement lelo toyo ki akufi. Souvenir ni amala motikali na ngoko na noko na yo. Ba souvenir eze belé donc mususu kutu peut-être na koko bosa na meza e belé na yebi kutu tendenge ni na kobanda koloba. Pour les souvenirs, les belés, oh, il y a sali pour na biso. Tinde ngomo biso to vandi vraiment. To ça na ba regret mingi na mutema.
tozala ba qu'est-ce que c'est tozotuna. Mais d'autre part comme ça nzambe parce que papa comme d'un âge moi peut pousser ne belé ba comment ngote vraiment tokumisika nzambe parce que makomi ya nzambe elobi ete na circonstance nyonso tokumisaka kombo na ye na moment oyo tokumisi nzambe parce que mingi na âge wana ye akomi na 81 ans mingi bakomi te mais ye akomi yango toolobaka epa nzambe wana merci kaka toana eloko mosusu akoyebisa nzambe te tosengi ye kaka merci. Voilà, merci beaucoup maman. Toujours continuer toujours kaka un reportage na biso tous les longo na famille biologique ya papa na biso tous les longo na artiste nyo soto. Bonjour maman. Bonjour. Mes condoléances d'abord. La solution quand mukie malgré tout triste et tellement macasse. Voilà maman bisaza vraiment l'émotion makasi akokolobate. Toujours continuer toujours kaka na kati ya famille to mikempe ko solo là. Likambo so pesa passe macasse en tout cas je suis artiste nyonso tout l'artiste comédien artiste musicien oh baby qui papa qui déjà papa social na kati ya monde ya musique et puis apporter belé dans monde musical na biso c'est pour cela tout le monde a calamité tout qui cause monument ya papa kuna parce que peut-être qui va tout va contribuer makambo belé na kati ya mboka na biso. Bonjour maman. Maman comment nani? Maman Angèle. Maman Angèle oza nani papa ndeko kaka famille to les qui n'est propre. Ah, maman jeune vraiment. Maman jeune, liwa papa s'est passé ndenge nini? Maladie tamulai, papa beli nini? Ah, papa yaya beli tamulai. Tia longwa ki akendeki na poto etane ezalaki malamu te. Na toyeba kaka akoma kine bien mais lele ba 5 ba 6 ba to suti ba beli suki yaya zali susuté. Des sali biso passe makasi. Na monto za déjà ah. Maman jeune okoko le bébé sa propre musique oh papa sala. Ceux qui mi balé tout moko oh et emporte long implice na vie. Non, à propos de conseil, la musique, musique n'a pas beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de matéria. Même si vous avez chanson, vous avez quatre chansons, vous avez moi et marquant ma casse. Et on est dans ce tournant. En tout cas, ça n'a pas été brisque ma boy bunga na mutu. Car na ibinze ba yemba ke tango zana bo somba mbeto mukolo kufa. Ouais, la qui coûte quoi la yende yango ni markangai. Nazo comprendre zembwana okokolo banini vraiment na bande kwa ba artiste batikali et puis na bino moko famille pour na bino famille biso mutoko loba toujours ka ba courage pour ça likambo ko li biso nyo surtout na monde entier mobimba et ko li biso mobimba okolo banini pour na ba artiste o batikali. En tout cas conseil na kopesa na bo batikali balanda ndenge papa Lutumba asali musala na ye na ndenge ya malamu na ndenge ya désordre na ndenge ya kimia alingaki batu nyonso azaki papa malamu na mutu nyonso akablaki mutu te ti lelo monike ti nzambe abengi na âge ya 81 ans po baza ebele te presque ba musicien mingi bazokende âge moko mokie ozomona ba o batikali bazwa exemple na ye musala na ndenge moko ya bien na ndenge ya kimia po bakozala pe na vie ya molai ndenge papa katiki biso to profiter kaka ndoko yo zali papa zali un grand frère na yo c'est papa tiki bana combien 6. Combien de filles, combien de garçons? Baza fille moko. Après 5 garçons. 5 garçons. On tout baza qui? Moko kandaza awa après 5 bana poto. 5 bana poto. OK, merci beaucoup vraiment. Bati misato mibali misato. Ande moko sikone mutaza awa. Aza awa moko ndaza awa yo liboso ndaza lia. Merci beaucoup. Todo continuer babi maman abiso yeni pena mutakanga banzimba papa dans album mobimba eza na mutoma maman déjà komi mukolo mena zo comprendre te maman pena zo la sekenga pena papa na zande koko ngana za mwana tenga koko makasi ye pena ti lelo kanga banzemba okutunga koko pena kokoka te. Bonjour maman. Bonjour. Non ipo zaki na idée za la chanteur un jour tonen te ngana zaki na idée wana te ezalaki idée nde ya na biso mais na banzemba na zaki koyemba soki na yoki wana azaki kosepelaka mingi te si nzembo ne nzembo lokola mabele yo mabele en tout cas bana poto monde atie mobimba journal lelo nayebi te mabele eza meilleure chanson parce que tout le monde bayembi mabele bayembi parce que eza nzembo chanson moko eza trop facile ya kokanga to bozoi moko po yango nde tozo ya liboso te mabele omoni ayembaki mabele alobi mabele oyo tokobwakelaka soi mabele oyo tokoniataka mabele oyo tokosopelaka mai yango nde un jour ekomela biso ozomona nde yango nomoni mabele ekota bato na motema po eza eloko moko monene
tala kaka soki mabele niati on niati mabele so muta boki le atelo boki lenga mabele mais un jour kaka mabele wana ya mutu ko mela yo ya moni mabele tikala kwa chanson moko remarquable na batu nyos. Maman biso anniversaire papa était ko le 2018 à auto ko qui ça si je trompe pas 81 ans 81 ans était que bino famille boyambela ki ngonde nini en tout cas 2019 anniversaire ya né oyo et les gars qui biso ka ki kaka bongo tozaki ne sengo penzate po yazaki déjà malade ozomona et les gars ka ndenge ndeka bane po année passée to fêta ki biso to lata ki une femme tozala ki mais comme azaki malade donc ezaka nemo ke l'équipe biso ka bongo na malili to fêta ngote tozaki pe na courage te côté l'état muteza ki to côté biso to fêter ndenge nini ya to fêta ki ngote maman biso nino ko senga na gouvernement pour na matanga papa pour le gouvernement mboka na biso bako moko bayebi ke lutumba simako ayembi banzembo ebinisa de génération en génération to ko imposer bango te bango moko basala lolenge na bango pa azar artiste moko o ayembi banzembo ya kitoko o ezali kato ozoyo kango bozana ba parents bozana famille boko se gêner te ezala banzembo ya yemba ezala bêtise ata moko te ye gouvernement kaka azwa makambo na ye en charge ndenge kosalela ngo biso toza famille tokolobela ko moko te na gouvernement tosengi kaka apesa biso esengo bakunda balela ya na biso na place organisation eleka très bien bakunda ya na biso na honneur nde loko pe aza baoba omoni aza baoba na ba mo pe ba considérer ba découvrir qui ont déjà puis bazo lo bango mettre fa o ya lali aza vraiment baoba. Merci beaucoup maman. Merci. Tout j'appelle papa, papa peut kota masolo. Oya lali aza mobali. Papa ko lobate na problème ni bonjour papa. Bonjour maman. Papa to bana kata na loyembo moko. Mama de embe biso mabele. Yo poko sunga biso tana nzembo moko lisu ya papa. Banzembo ngo to kiminga e ba maya banini banzembo belé donc moi ko na loba mama ezati. Biki papa pa ko za la chanteur azaki be compositeur on ko composer banzembo. Oui, na yebi bien mais on a ya composer banzembo ebele donc ningisa mokilo yo ningisa bato nyonso e ba mabele bana ok mama lubwidie bana banzambie mama mabwidie luyambula yakina kwa mukizeyiko yambula ya basadi ya mbungu nsala zina wana yemba kaona mundo kwa mboka na biso na kikongo na kintandu ngape mukongo mama vraiment na monde tiyo vraiment simi penda agenda banzembo oui papa souvenir ni ya bien vraiment tikana nango pona ndeko na yo papa na biso koko na biso pona ndeko na biso to tika na ba souvenir ebele po ya encadrer biso bien to vandi benda bien sangisi biso na bana kabole loko moko te donc atiki biso bena na bon terme ne loko benda ona ko lo bakio bo na bo benda ezati donc tuza na tâche makasi donc makto ko deza ko kangama po kako ebeteli biso donc to ebi eleki makasi donc kake ko beta yango pe beteli biso nzembo wana donc ti lelo donc tina yoka kaka nazo raisonner ka nzembo wana. Ok, mais condoléances na biso surtout vraiment vraiment la famille biologique ya papa toujours continuer toujours kaka na interview na biso pourquoi pas tout malibanda to yo kabana quartier to yo kabana avenue parce que atozana mabele ndi elingwala ekweleli lelo pe bana lingwala parmi na ba quartier na ba commune lelo makamvume vaninde na lingwala nde moka na biso pe su ba artiste journaliste chroniqueur scandé tozanga na biso makambute toza toujours partout dans le monde tozanga kati tozaka batali boso bino poza batali boso ofinga biso mais biso bito batali boso ya kozwa ba reportage ya be événement wana to lukana to deux personnes trois personnes na kati ya venir na biso awa à suivre voilà tout continue toujours quand un reportage na biso ya des ozo sala passe makasi tout depuis papa na biso Gilit il passe à Libanda. Bonjour papa. Oui bonjour madame. Mes condoléances d'abord. Je vous les restitue aussi parce que les artistes amboka mutakufi. Merci beaucoup vraiment. Total la caméra biso mibale na ye. Papa Lutumba Simaro non c'est ma cause la artiste mené na mboka et pas non bano zo comme nan. Non, c'est un grand artiste, c'est
un monsieur, si je pourrais l'appeler ainsi, c'est un monsieur qui a eu à éduquer par rapport à ses chansons. Donc, Azari Logo, là, à mon tour, Azari éduqué, mas. Ok, on a quoi comme chanson? Quelle chanson préférée dans cet album vraiment? En tout cas, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais rapidement, on a réussi à se rappeler la trahison. Hein, trahison. Trahison comment quoi? Non, il y en a plusieurs. Il y a Bavère Cassé, Bamabele. Donc, il y en a plusieurs. Pour le Tumba, tu as cité Nyonso Nambaramote. Combien de chansons à Mouké? En tout cas, excusez-moi, je suis un tout petit peu mal placé pour chanter. Mais du moins, on a mis ça titre. Ok, il y a une nouvelle Luana Ernest. C'est une azur en web. Ernest, nouvelle Luana qui papa vous a sonné pas moins. Je l'ai appris vers 7h. 7h. Ah, et ça condamné vraiment. Bon, j'étais étonné bien que Liwa Baka Morali sous-souté, mais pour perdre Moutou, il y a 30 ans. Nazaï quand même est étonné, mais pas vraiment surpris parce que ça fait un temps que le vieux était malade. Donc à lutter la maladie et c'est là surtout. Vous avez des chances de revendre au solo là papa. Je suis du quartier Nangolo Bakutu Gena Mwanandako. Donc ni dans la famille biologique à papa. Pas grand chose. Nzambe Garazana Bango. Pour perdre mon tout déjà car les ara facilité et puis pour perdre les sous mon tout il y a 30 poyo. Donc les a facilité. Donc Nzamba consolé Garamité Marabang. Merci beaucoup. Merci à vous. Posons une question. S'il vous plaît. Madame va parler à la sortie. S'il vous plaît. Nous sommes passés consoler la famille à l'annonce de la nouvelle qui nous a beaucoup touchés. On s'est dit qu'on arrive sur place pour vérifier si réellement la nouvelle était exacte. C'est ainsi que, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, nous nous sommes dit que nous devons arriver sur place et après, je crois, nous aurons le temps de connaître comment organiser les obsèques d'un grand homme qui était Papa Simarou. Je vous remercie. C'est une bien triste nouvelle que je viens annoncer à la nation congolaise et au monde entier.
le poète Lutumba Ndombaneno Simaro Massia s'est éteint ce samedi 30 mars 2019, le matin à l'hôpital Broca de Paris 13e en France. Je sais à quel point il était apprécié par les mélomanes friands de la bonne musique en général et de la rumba en particulier. À cette occasion, je convie donc la nation congolaise tout entière à garder une pensée pieuse en mémoire de l'illustre disparu en attendant les programmes officiels des obsèques qui vous sera communiqué incessamment. Merci. Voilà, merci de notre qui branché à Kolanda, reportage chez Lelo et Papa Lutumba Simaro. Botu koyoka mode de circonstance, il y a ministre, il y a culture et art. Nenga oti kopesa yango vraiment c'est triste vraiment la famille biologique ya Papa Lutumba c'est triste na biso nyoto ba artiste comédien ba chroniqueuse ba chroniqueur pour sango etali mutunio surtout voilà na suba mes condoléances ko uta poto partout ba lobby pas Henri Bokechu mutu moko ka sunga batu mutu moko ka yokela batu mawa na Kinshasa ona mona te mobima Henri Bokechu na suba mes condoléances na yo pour na Papa Lutumba Simero na bossa na pété à mes condoléances na famille balobi mon boss c'est la mine d'œuvre a tu peux perdre grand-père na yo ya boko là ba mes condoléances na famille mobimba biologique il y a famille mobimba biologique il y a la mine d'œuvre vraiment et puis tu tellement toujours quand un reportage à Papa Lutumba Simero toujours continuer toujours kolandela ba makambo jusqu'à ce que bon ça programme jusqu'à ce que corps ekoya yemoko beke mukolo kokufa kake ekobeta fallait que tu n'habites pas qui chata mbula o ebeta ki yora bakake wana na robi nzambe nango eza kake ya baluba batindeli mutu to ndenge nini nzoka ne les grands ba obande mutu ande ko kita kanenga be mutu na ye balongolo basala monument pe ngwana déjà batela ki mes condoléances à tous les artistes comédiens et musiciens tout kutana bino à la prochaine bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P.A. Congo. Batebele va benga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, va benga biso va besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu peux me dire que la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bas va bien non, donc zongue là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays qu'on a la carte pour filmer que ça sort en lingala en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, pour Kanisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, vous ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.